Marlène a tigala jamais au kende poto. Dans le bâtiment, Marlène a la qui s'habille son visa na ye. Premier visa au salaire de déplacement ya mboka au ya kenda avant rencontre na mbokani. Ou bien a la qui s'habille son ba photo na ye. Et l'ongina sala qui avant baba na mbokani. O se pela na ete. A kenda ta matadi te, ata lufa pa makenda te. Ata Brazzaville a kacha te. Na oye biso Marlène te ça. Soki ya solo oyoka rabatu. Na oye biso oyokanga. Mamna zolo banayo. Soko kotia ki lettre divorce que nous retirons. Prouver biso que olinga ki na mbokani pour le meilleur et pour le pire. Et ça maloba auto loba kaliboso na nzambe, et ça ve auto sala kaliboso ba famille. Même na commune to bala kana ba mariage civil, okomona mobali to mwasi bakendaka ti na commune. Bakotuna mwasi motuna, mwasi akoloba kengana otolingani ata pasi to bisengo jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Libala ya Marlène te ça. Nadia merci mbokani. Et ça libala moko. Ah nzambe. Sunga le kamna loba. Landa prophète ninga sala analyse spirituelle concernant divorce oyo Marlène azosenga. Bonjour, bonsoir, ça dépend Erosuli Bakokulanda Biso, aux partout dans le monde entier. Aux Holanda émission, il y a Prophète Grévis, na plateau na tuto lobela kaliton de ton miracle. Oyo tozo lobela makambo zo le kanakata mboka na biso Congo. Tomoni dossier ya artiste moko. Bazali joueur na biso, Dieu merci mbokani. Tomoni makambo zo le kanakata mboka na biso Congo en tout cas tozo yeba teto kima wapi. Tomoni ba pasteur koto, tomoni ba musicien koto, tomoni tomoni ba te belé pétage zo tambola partout. Tokobeta masoana lelo nolinga toutefois, to ba d'abord na prière et bon tokota. Na ban analyse o nzambe à permettre biso toloba lelo. Prions. Seigneur Dieu, merci pour la grâce, faveur. Accordez biso à se tenir encore lelo pour les canaux internet pour na koloba. Te lelo banayo pe ko éduquer mas tikanyos to koloba. Et ça prend le koma kombo na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Voilà. Tous les canaux des chaînes, tous en EHP, dire en direct à EHP Média, tous en direct à Ratarade Télévision. Na pesimbo tena bande konyo soyo bazo soutenir biso de part et d'autre. Na pesimbo tena couple EHP, maman EHP. Na pesibino mbote pour na faveur. Na pesimbo tena papa Dédé. Wazana sima ya Bilili. Na pesimbo tena DT Aris Lukusu. Na pesimbo te charge à Ratarade Télévision. Zambalola apambola bino pe asala bino bolam. Lelo na kolinga to solo la sur dossier encore auto sala qui analyse la fois passée dossier ya Marlène Tessa na Dieu merci Mbokani. Marlène Tessa na Dieu merci Mbokani. Baza couple oyo babalanaki lelo mwasi asengi divorce. Elo koni ne sali mwasi asenga divorce. Tokolobelango awa parce que tu as ça analyse spirituelle. Na kolinga pena ofanda zwa télécommande ko zapete sa mopandi fanda landa prophète ninga ça analyse spirituelle concernant divorce oyo Marlène azosenga. Est-ce que azana raison toi azana tort to ça analyse spirituelle. Avant na kota na kata dossier ya Marlène na kolinga d'abord koloba basi o babala kamibali pona profit. Basi o babala kamibali pona profit. To mibali o babala kabasi pona profit. Le mariage est alaka avant goûter. Le mariage est alaka tango bali mwasi o bali na mobali. To balani jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Et ça maloba oto loba kaliboso na nzambe. Et ça ve oto sala kaliboso ba famille. Même na commune to balaka na ba mariage civil. Okomona mobali to mwasi bakendaka ti na commune bakotuna mwasi motuna mwasi akoloba kengana otolingani ata pasi to bisengo jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Wana eza mabala ba parents na biso na bakoko na biso babala naka. Mais lelo ezalaka lisu yango te. Mais lelo mabale koma ya ba profit na ba intérêt. Tika na bala mwana mwasi o famille na bango bazaka na mbongo ataza kitoko te.
tika na bala na ngai parce que famille na bango baza na moi quelque chose tika na bala mobali oyo atazane elongi mabe mais lokola za na bambongo na ye na bala na ngai ka na fanda na ye nde eza mabala oyo tango mobali a chité mwasi a chité mangu bake koluka basenga divorce ba se séparer ou bien mobali bien mwasi alingaki mobali wana pona intérêt moko parce que ce que tali elongi na ye ezo concorde te y a beaucoup de mariages zo leka na kata ba réseaux sociaux omona papa moko libala mo tiko leka papa moko ya mukolo auti ko bala mwana mwasi moko ya mukie mais papa wana na casquette ne ce que tali ye batu misu balobi mari de nuit en personne yo abimi vivant mari de nuit alongwe na butu abimi pena yo na bomoto aye ko bala na mwana mwasi oyo batu misu balobi te alandi papa wana parce que papa wana za na mbongo c'est-à-dire mutu na mutu apesi ba analyse de na ndenge na ye mais mwana mwasi abali papa pour intérêt parce que papa za na âge ba 70 quelque pe tampo ebeti papa ntoto mobimbo point déjà on dirait kufa liwe zo bi payer mwana mwasi ebi déjà na bala papa parce que atika na tamuki akokufa ngana tika na héritage pe batabongo so ba kero liba na commune balobaka biso photo sala basalaka nini ya comment on appelle ça donc communauté de biens ça dit to kabola ba bien ceux qui to kabwani ou bien ceux qui moko akufi photo kabola ba bien et ça ba mariage o basi to mibali ba intérêt bazo sala ata boti na etali ete ye objectif na yo be bit na eza nini basala bakabola ba bien communauté de biens asiso na sengi divorce ba mbongo ne ba compte bank to kabola ngo 4 na konvama muso ko mona asa déjà na chéri musu quelque part alors bon tika ngana ke na bala ka tato na bala koko yo be na bala mama oyo to china ke ba mbongo po biso to s'investir loka to sala communauté de biens to ko senga divorce comme ça to kabola biloko bozuna biso bibale nde mabale zo reni na réseaux sociaux yango yo okomona mwasi asa mokola mobali asa mokolo ya mwasi ya musika mais abali po na communauté de biens po bakabola babozuna bango bibale libala ya Marlène Tessa Nadia Merci Mbokani eza libala moko nzambe sungana kamna loba eza libala moko Marlène ayaki na profit na vie ya Mbokani na bandeli koloba Marlène ayaki na profit na vie ya Mbokani ma série Odie Merci Mbokani azopela parce que Marlène ayebana te je vous dis ayebana te azalaki na kombo asa nango lelo te azalaki na respect azalaki nango lelo te aye kolingana Mbokani par kombo ya Mbokani c'est-à-dire eloko liboso alandaki intérêt pour Mbokani pour Mbokani aza star ya mibale alandi intérêt pour Mbokani parce que Mbokani c'est un homme riche oyo azala ba mapangu na Belgique azala mapangu partout parce que en réalité tous à la biso na biso en réalité na fingité na insulté te soto saki ba mabala ndenge ezalaka zo photo ya mwasi na photo ya mobali ça yango tala est-ce que bato mibale soki mobala zaki na mbongo te Marlène ningali na Mbokani non c'est la analyse longa est-ce que soki Marlène Mbokani azalaki na mbongo te azalaki na kombo te est-ce que Marlène alingaka lingai alinga peut-être lo bake azaba guna ngate azaba choix na ngate mais lokola azalaki na mbongo aza star aza reconnu na monde entier azala ba mapangu na partout bomengo ezali Marlène habité fona ta mutu awa parce que aza star mais na kata vie batu bayebaka te to salaka na 3 étapes première étape ezali nzamba koza mutu azalaki na loko te akomisi na loko deuxième étape nzamba koza mutu azalaki na bozwi akitie kino na se troisième étape ezaka na temps essaye oyo nzambe azomeka Job ayeba si réellement Job mwasi na sana ye azalaki mwasi afi na ye ou bien ba camarade bande kota mwana Job bazaki pena ba camarade ya Job ya malonga to bande kolanda Job pour l'intérêt troisième dimension yango wana et Job tango azalaki na mbongo mwasi azalaki fidèle ba camarade chaque jour na ndako azo ya kolia bazo sepela moninga na biso azo na mbongo mais tango Job abeli malade Bible lobi nzambe na zo ta Job na épreuve
Job azalaki na bozwi, azalaki na mbongo mbala moko asili akwei. Tango akwei, mwasi ayabi setala, finga no nzambo kufa. Mwasi, o azalaki chéri je t'aime. O ayebana te, atia kabelo po na Job. Ayebana po na Job. Na Bible babeta liso na ye po na Job. Ba camarade à Job, bane kolé na Job. Ba meilleur ami, bazalaki na Job, partout na Job. Maintenant Job a commis la souffrance, ba koyebi sa Job, yo photo talo bien. Même si Job osa maudit, même si Job yo pena famille na yo en tout cas, finga nzambo kufa. Ba kimi Job na tanga passe. Oh, na tanga épreuve, eza tanzamba zo la kisayo. Oyeba nani asa mwasi ya malonga, nani asa camarade ya malonga, nani asa ndeko ya malonga. Na tanga épreuve. Donc mona mutanga saka na mbongo, bat bazo otala ye. Mais banda mbongo esila bat bakima ye. Ozolanda nga. Tango ozalaki na bozwi, bat bazolanda yo. Tango ozalaki na bozwi, ozokabela bato bazobengo mopao bapeso bakombo prezo. Mais bando sila, bat bakima yo. Bato babanda kosunga bakabelaka yo te. Ozolanda nga. Même kana Job, même kana oyo, Dieu merci mboka na so traversé. Parce que Bible zoloba, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que celle de première. Job azalaki nzamba lakisi épreuve ayeba nanu akozala na ye. Bana bakufi, biloko esili atikali par terre. Moi ça c'est divorce bien en tout cas, na libalo yo simba de Job finga no nzambo kufa parce que moi ça yebaki soko fingi nzambe fo muta kufa. Muta ko umela te na mokili soko fingi nzambe te. Il faut afinga nzambe akufa po bonga sepela. Job alobi non, je sais une chose. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Natanga be preuve aux traverser de konango so nanga papa maman. Et lengo so nanga biso. Natanga be preuve aux de kisa. Tika bato ba kimyo ba kimayo. Bazala ki ba vrai amité. Bazala ki ba vrai pasteur te. Bando zala kana bozu ba pasteur baso bengo bazo osambela pa na yo. Bando koya ba sundola yo. Tango zala ka DG. Tango zala ka PDG. Ozala ka député ministre. Bat bazo poussa na pano ba prière chaque jour. Bando koyo koma par terre. Nana yaka na vie na yo. Bango no so bakima. Mais nzamba yebi singa na biso eza temps. Abanda ko lingala ayebisa yo nani ndaza vrai ami na yo. Marlène azalaki mwasi ya vie ya mbokani te. Elle était venue pour l'intérêt. Ayebi ke mbokani azaki mutaba mbongo. Parce que si je otozoyoka, nous avons appris que mbokani azaki na banyongo so kazala banyongo. Nde Marlène alingi a divorcé parce que mboka nazali sous na gazo azalaki nango te. Mais c'est kaza moi c'est intérêt. Est-ce que olinga ki mboka ni pona babia na ye? To olinga ki mboka ni pona bolingwa solo. Parce que soko olinga ki pona bolingwa solo, ata mboka na zuba nyongo, ata mboka na kuei, okolinga olia loso mafuta na mbokani. Okolinga olia loso mafuta na mbokani, okolinga partout mboka na kozala. Ozala na ye pour le meilleur pour le pire. Mais si tu as mobile à ba nyongo, ba créancier ba komi ko senga nyongo na bango, yo ko divorcer pour la nyongo. C'est quoi qui pon intérêt? Parce que ceux qui nyongo ça la quitte. Le loba tu ba yeba Marlène partout à cause de mbokani, ba ko sabino te. Marlène a tigala jamais au kende poto. Dans le bakango, Marlène a la ki sabiso visa na ye. Premier visa o a sala de déplacement ya mboka, o ya kenda avant contre na mbokani. Ou bien a la ki sabiso ba photo na ye. Et longina sala ki avant baba na mbokani. O sepela na ete akenda ta matadi te ata lufa pa bakenda te ata Brazzaville akacha te mais le lomboka na pesi yo kombo partout ba yebi Marlène okene Marlène Marlène o koma na ba visa partout parce que joueur soka tekami na mboka no so akendaka na famille na ye so ça na Belgique ba teki peut-être na France ba ko pese résidence na France akokene na mwasi na bani na France soki le lo ba longole sous na France Baté qui est peut-être na États-Unis à Amérique. Bakopé ses résidences aux États-Unis à cause de moi si na ban c'est-à-dire Marlène a comment fier ko tambola partout moi c'est star. Première analyse. Marlène Tessa ayaka na intérêt na profit na vie il y a des merci mbokani. Parce que ce qui n'intérêt te ba tant mbokani zo traverser fallait Marlène à soutenir. Comment se fait-il moi sans soutenir mon bal n'attend ma faiblesse? Comment se fait-il mon bal les autres qui m'a moi c'est n'attend ma faiblesse?
Moi si tango yo bala ki chéri j'étais mazana ki na taille na nzoto. Lelo moi si abeli malade. Moi si akomi na cancer, akomi na tibère. Mobala kima ya komo bambande bele libanda. Pourquoi? Parce que moi ça bela maladie, oh maladie wana moya bika nango ezate. Nde asundola ye. Mobala zalaka na mbongo, mobala kwei. Moi si akima ye. Pourquoi moi sokolisa mobali bilamba? Moi ça mobala osokwana basani. Obenga su mobali no serite, bana musale kufa. Obenga mobali no nani? Oh papa na nani yo? Papa na nani yo? Bana ba yesima. Zongela kobenga nga shero bana kobenga nga liboso. Parce que basukani ba yesima. Ba oracle ba yesima. Mais comment se fait obenga papa basukani? Non, na sa mobali na yo. Tu dois m'appeler chéri. Oh papa ba Joyce. Non, kobenga papa ba Joyce, papa ba Elite, benga chéri, benga mon amour. Comme bana okobela nga SMS, te ozala ki toza libanda. Okobela nga ba SMS bébé mon cœur, chéri je t'aime. Lelo mobala kwei papa ba nani oyo. Na yo kobenga papa banani oyo. Oh maman banani oyo. Maman na Leti, maman na Sephora. Te chérie. Ne place d'intérêt, babolinga d'intérêt yango oyo. Nzamba la kisaka ba couple na be preuve. Mboka na sengi mbongo afuta nyonga $200,000 te. Mboka ni soki na yemo akokate. Mboka na sala ba connaissance, mboka na sala ba partenaire, mboka na sala bato akolele la beti porte, ba futeli mbongo. Papa na biso choisi matata na pesi mbote. Kulutu na nga choisi matata. Kulutu na nga sous le kauka. Na pesi mbote. Papa na biso David Mangaya na pesi mbote. Ce sont des gens bako soutenir ba futeli Dieu merci mboka ni nyongo. Mais Nzamba sur l'examboka d'une épreuve pour la qui sait que moi si oyo azaki moi sa vie n'a été. Ce que bani moi sa vie n'a été mon frère. Au coup un jour attention. Au ça la crise au koufi. Parce que ndenge zawana Marlène ndenge zo signé déjà divorce. Yeba na poto. Ba pesa ka bana na moi si privilège. Moi si nda so ka privilège. Moi nda sa na privilège na poto. Mo ba li kutute. Tango asenga divorce. Mundele akoluka tranché. Ce qui mboka na ki na $100,000 na compte na ye, bako kabolengo katikati. Mais attention, bako longa lisusu, donc Marlène na ozolokola 75%. Po ya sana bana, mboka na tiga na 25%. Soko bali moi sa vie na yo te mon frère. Bombela ye ba vérité, ko l'accepter ko saka na mbongo. Bombara kundata na salibulu. Parce que le jour problème roya, moi je na ko déclarer à liboso divorce. Mboka dans le caractère preuve. Santé peut-être. Peut-être le hasard na club maka sorbetate. Peut-être le lo ndenga so développer nzoto zo kolati. Azoko ambe munene. Peut-être obeta li son équipe na club makote. Akomi ko lia o ya salaki, akiltivaki. Moi ça la vie mobali et si mal souté. Tika na on a réseau. Tant bolinga na ki boyaki na réseau te. Bolingo kabwana boye na réseau. Na oyebi so Marlène te ça. Soki ya solo oyoka rabatu. Na oyebisa oyo kanga mamna zolo banayo soko kota ki lettre divorce ke ndoko retira mo prouver biso ke olinga ki na mbokani pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi linga meilleur tant ba yolo ba shawarma ba so melo mutu ka ba comment Marlène ouais c'est na ngae mais tant le problème est bo senga divorce soki ya solo olinga mbokani pour intérêt te na bandali koloba soki ya solo olinga mboka ni pona intérêt te kende ko retirer divorce na o kotisi wana tondi ma solo olinga mboka ni pona intérêt te mais soki o kotisi lettre divorce o accepter que divorce wana olinga mboka ni intérêt olinga mboka ni intérêt yango frère tango zo linga moi si avant que ne ko aborder moi si tala ki tala tala est-ce que na sa bogar soko za bogar te oza vilain oza na mbongo mukombongo aussi là moi je suis na okimayo en fait sur ngo bani mboka na kitoko te j'ai pas dit ça na lobby yango te mais na lobby na pesi conseil frère tango zo lingo ke no linga moi si zwaka miroir tale longi na yo soko za kitoko ke no linga moi si parce que soko se longi mabe oza na bozui mukolo mbongo aussi là yo mon frère moi si wana okimayo
a bengo ndoki a ko solo makamuza mari de nuit yo nem to bloka vi na ye yo no loka kai ndema bale zo reni na poto ndema bale zo reni na Congo lokwa mera na zaka na mikili tena lingi kana China kai na liake bambong mama zo tinda ba code mobile na ngai ndenge ni nakini na tika kuna mama tindi code bébé pose wa code au flatter bébé chérie mon cœur maman bébé sona mono te na kokate ouais bébé sala ka ya te bébé pa maman ya tindi le code na Western Union au flatter basi bi walinga na flatterie akoi na flatterie bi koya na flatterie tango tina mbongo lande na couleur akimbuta okomona fai na ba chérie benga appel vidéo a oyambate te bébé nazaki na prière yo sambelaka maman abengi sur na poto abi non na fande sika bona mobile nanga ala nanga na Suisse ala nanga na Paris ala nanga ta na Canada yo mesana na masina ofandaka na mokali kote maezindaka moi je suis amemi okomi na poto oyebaka sur la parfum te papa yo yebaka parfum oyebaka sur la parfum te mais moi je suis façonné okomi na parfum yo no c'est la iPhone lelo moi je suis façonné yo kaka yo balukeli moi si wana o azasu niveau na ngate bon tu vois basi ya poto okomi ko minimiser o banda okemba na kankez na mangobo na wenza mangobo o banda konyo koma ko kemba mon frère l'irreconnaissance est quelque chose on zamba résister kanango na vie faut la reconnaissant na muto a sérieux bolam na place yo uti a de facteur na place yo uti na place zo komi na place yo kende o mate anini prophète mbote Matthieu na te yo ango nga na te yo parce qu'il y a d'amour et ça na bolingo ya intérêt et ça na bolingo ba flatterie nde bolingo ba flatterie nde zo mema ba trouble lelo na kata ba foyer ba pasteur ba koma ko pesa ba conseil chaque jour pourquoi au moins na mutu musu na mama pasteur baso flatterie je t'aime pourquoi tu es d'accord so ka suis d'accord de sili mais quoi na ba robeba na ba beba so ko mi partir ba les 20 ba bongisi bébé na limbisi o kaka bébé na ko sa souté pour aser la code bali ma b moi si ma b mo balo azaki na tanga passe au bois kai deuxième proposition deuxième question na ngezali peut-être na lobite ke ya solo peut-être moi si pas sur mobile mususu o azana beauté lokola Beckham ndeko na ngai c'est-à-dire Bible te lobi la nature elle-même ne vous enseigne pas la nature to zakana ba musée to zakana ba tunyos alors moi si na pesa ka 1 million mokolo na zangaka alandi mobile amokola monaka 2 millions alandi mobile ya 2 millions c'est-à-dire tango zalaka na salaire no wanda kozwa ozwa peut-être salaire aboy moi si azano fidèle mais mokolo mona muta gagnera plus que yo a sundo la salaire na yo alandi muta gagnera plus que yo. Est-ce que Marlène Tessa a su mutafuta makoleka mbokani? Point d'interrogation. Est-ce que Marlène Tessa a su mobala boga koleka de merci mbokani? Point d'interrogation. Est-ce que donc c'est-à-dire tomi to on a question na fois zalaka. Na bi to condamner na commentaire. Mais na lobby na lobby na confirmer on te que c'est solo. Na autre na question parce que non ça la analyse. Divorce. Pourquoi ça divorce? Est-ce que Azu Mobali Moussouté? Est-ce que SMS est quotité? Est-ce que président l'équipe au place Mbokana Betaka a-t-il mis sous thé? Est-ce que dès ton la question bi sombalé, vous avez un point d'interrogation. Réponse nango comment la commentaire. C'est pour vous dire ton ça na carte ba mariage, to ça la mana ba intérêt. Mobile azola na moi c'est pour intérêt, moi ça na mobile pour intérêt. Na ko rapasi na bandeko wa benga biso. Il y a des mamans qui nous appellent, il y a des papas qui nous appellent. Papa na bengi sa moi sur na poto. Et ça na histoire moko vrai. Non souka na histoire auto sambela. Na sambela pour ndeko za na problème. Il y avait une femme azalaki awa na Congo. Awa na mboka na biso Congo, azaka na Kinshasa. Mobali na ye ya kala. Baba ko vivre na ye abala ye pe kala mobali akenda Paris akenda ko luka vie na Paris. Mais mobali banda kenda
akokakata ko bengisa mwasi te ke wa bengisa mwasi ala na Paris kuna akokakate parce que azoye bate asaka na kayuna pasi mukandeza te aza mutu mo asala kana samesa prophète yo bisa mesa nene oui asaka na samesa asana mukanda te asala kana samesa nde mwana mwasi oloko azalaki na taille mobali muso azalaka na Paris azaka na Paris azana bozui azana ye déjà na mukanda na ye a vivra à l'aise parce que ça na batu muso bazana poto na ba vivra kitoko bazali azana poto mais a vivra kitoko bazali mobali na biluka luka mobali muso wana biluka luka na Facebook ayokuta na mwasi wana ayeko linga mwasi na balingani pe na Facebook tenga zalanga na Paris bona bantu ngana zana na kini boina une semaine à conversation mwasi wana amikangi ba photo ya nudité na ye atindeli mobali wana za na Paris mobali wana tali nini mobali akomi séduit na nzoto mwasi lokola mwasi na kina taille akomi séduit tindela ke ba photo ya nudité tindela ke ba photo na ye ya taille alakisa ke nzoto atindela ke ba video asele ba video atindela ye mobali akomi impatient lobi mama en tout cas na obengiso na poto akoma ko tindele ba mbongo akoma ko sunga famille na ye mais mwasi wana mobali ne o babala na liboso baza kaka na relation babenganaka basololaka bapele video bazalaka na bolingo na bango normal tala motema mabe ya mwasi oyo ayebisi mobali na anga na zananga na mbwana mbali te na fana na anga moko mbali na basali makambo lobi en tout cas boyena benga na so bala yo il faut ka roya mobali loko aza na Paris abengi famille na na kin ba famille na bakei bake bakuta na famille ya mwasi wana basololi famille ya mwasi bayebisi mwasi mais yo déjà bala ata mobali nga kenda benga da oteka mbali wana lingeli sute na mbali nga sikaya linga bala nga ntuka makambo eumela te makambo mamba moko famille lokola pe kilo kosa mbongo ba ko ndima lisusu mobali waza na Paris dese mobali wana tindi mbongo basali fête ndeko na ya fandi na kit basali fête ka ndenge zalaka basali fête esili bazui ba document na ba photo batindeli mobali akotisi ba document pour a déclarer siko mwasi na ye alanda ye kuna na poto bando ça l'appelle démarche à visa nzambe pala la kate ça va permettre mwasi azui visa mobali abenga le en tout cas ba pesi au visa il faut ya boina donc dans une semaine ozoya awa na Paris place nga nazali mwasi wana sepeli en tout cas merci tant bakati na mobali wana mwasi abengi mobali na ya liboso ayi papa nazo ya Paris yo ya Paris osani abi nazo ya Paris mais yo ko ya Paris ngo zimbongo babite nakutana kina na nyama moko boye na fungoli emisu nakutana kina na zoba moko boye na fungoli emisu papa so nanga ba komisa zoba opeso tala te famille na moko sukaka te famille ya mwasi libandi na ba komisa ya buzoba ve libandi ba komisa ya buzoba papi koko apesa tala te koto opesaka sans discussion ayibisu mba na bie nazwi mwa zoba moko boye mdasa linga ba mikanda ba démarche nazoya tika lukuta bi nazoya alakisi visa na biya bi dans une semaine oza na Paris il faut oya kozwanga na aéroport na Paris mobali musu abengisa yebi de yake mwasi na nga azoya il faut na kezwa na aéroport Yesu mukilo eza na ba réalité belé mukilo eza na ba réalité belé na mboko mobali obi tien yo so yabi ya naso ya Paris mobali musolo rabike na bengisi mwasi na nga zo ya abongisi ndaku a changer ba kiti abe batuka na so yamba mwasi na nga ayebisi ba camarade na ye le jour mwasi azo avion ayebisi ba camarade na ye ba ye na aéroport ba côté na aéroport bazela mwasi na azoya mwasi a tripoté mwasi pe abengisa ki déjà mobali na liboso wana aya kozela na aéroport mwasi fala koma na vol ya 12h ninga pesa ki résultat pas mwasi ne mobile ne mususu wana ye aina vol ya 6